Aza mutoyo ba lingie makasa na force moko ya séduction. OK, mutu nyonso soka talié azaka tirer. Ba ennemi ba décider ki po ba kitisa ye. Ba boma ye. Donc wana ezaki force esprit de mort. Ba longole kala mokili. Mais et ko balancer na niveau maladie. Alors eza moko ya bitumba o etelemeli de konabiso yango zo mona maladie ba boaki wana ezaki liwa mais nzambe aboyi ke akufa avant de ebimi na forme maladie. Premièrement, ça maladie mort démoniaque. C'est ça normalité. Attention ba kena na l'hôpital ba médecin ba kosuka. Ko sopene makila yesu et puis ko bonde la bonne force sur l'équilibre parce que ça force ya esprit maladie mort démoniaque. So ba kena ngo mingi na ndenga bo moto bo esimbati. Comment le rôle a joué? Le rôle où il a joué il y a qui pédé. Et ça a la puissance de la tiraga. Moutoua comme la makila nanga à cause de la vie. Cela montre que ce qu'on mêle makila et à travers ma service au sein de la prière, ils ont la capacité ya kolongo la makila malédiction ou evandikati na yo. Nga nzambe appelle son entourage à malamu ou commémore na mabeti. Parce que la plupart ya ba nzambe belé bazombe parce que baza mal entouré. Moi ne ko la biso suis malade parce que entourage. ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre il y a année oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, c'est Lo boutique. Tout est à l'arrivage de la France et États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre à Kiko. Nous avons encore la bureau sur son baya à Tokinte. Ah, Tokinte. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans le parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenus, tu vas pas moucher, non, je te le dis. Non, pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, pe bayeba yo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote badalindi ya chez Biso Télévision, merci pour la fidélité na chez Biso Télévision, merci na abonnés na Biso plus de 158 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde. Un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ Nazareth parce qu'il y a des sponsors yayamo awa na chez Biso Télévision. Un grand merci na ba oyo pe balingaka biso te topesi bino mbote. Batamite mabe oyo lokola babakeli master maladi. Topesi bino mbote. Bato bavanda na butu musana bango ko planifier. Mutu mo sengela kufa, faut lien mutu kingani, faut lekisa ye. Yazo progresser pour na nini. Bato bachaka point na vie ya moto.
topesi bino mbote mpona motema mabe na bino topensaka mpe na bino mais nayebi ke bokobongola mitema. Merci mingi na Mame Mili Seti Mayinga mwasi Nzambe depuis Canada. Merci na Orphelinat Vida tomoni bana bakolia kitoko mekasi sengeli to sunga bango na $1. Opération sunga orphelinat na $1 bandaki deya depuis mois passé. Oyo nyonso ça na $1 na ye sengela soutenir bana bitike na yakolia pe romela. Tomoni ndenge Orphelinat Vida eza ko ya mabane belé. Merci na moto na Nzambe pasteur de la foi. Ya salaki pe lokola bon moto ya bana na Nzambe basalaka bomonaki ndenge aki kosunga bana bitike na Orphelinat Vida eleka kitoko mingi Nzamba pambola yo. Un grand merci pe na Lidi Mukadi ma femme, merci na ba nyonso ba supportera biso te ope ba lingaka biso to pesi bino mbote. Merci na bana katako kombe game na pe bobengaki biso ki kwiti Nzamba pambola bino na ndenge bo préférer na bino chez biso télévision bana ba bolingo lelo na yambeli bino moko ya basana Nzambe ayena message to moni bongo moko ba artiste comédien azu maladi na longi mais kasi bokolo ba kala na basala ka bi fa ba lo ba 20 mais Nzambe pa tali saka après pe koloba oyo ko ya après maladi wana na yango to yambeli bino moko ya basana Nzambe papa na pesho mbote mbote papa Chic Mukadi sango nini ouais ça va bien par la grâce de Dieu moi mikolo hein oyo zanda ko na biso maison voilà. Donc quand même si on a le sambo, il y a moto continue mission. Seigneur, pas mon émission de l'eau, na sengi grâce na yo pe lo boko des adiko na biso du début jusqu'à la fin, na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. L'homme de Dieu. Ouais, message uni au le peuple de Dieu, au barota la biso mokele mobimba. Précisément on a chez biso télévision. Bon premièrement, nous ambatalisa inga pona comédien ou babwa qui est maladie. Ça y na kati prière parce que nous comprendre que nzamba zotalisa nga mingi na domaine wa comédien. Ndeko na biso frère na biso Mastor na ba ko nada voilà. Seigneur atalisa ki aza moto yo ba lingie makasa na force moko ya séduction. OK mutu nyonso soka talier azaka tirer ko poussa pembe na ye. Alors force on a le col ya tiraka. Bato malamu pembe ne pona osunga ye. Alors ba ennemi ba décider ki po ba kitisa ye. Ba boma ye. Donc wana ezaki force esprit de mort. Ba longoleka la mokili. Mais et ko balancer na niveau maladie. Nzamba talisi eloko wana pour la ligne baba boma ye parce que aza muto yo rôle oya jouaka bato mingi basepela longo makasi. Omoni mutu soka za na likabo penza Nzambe atchekati na mutu soit talent ou bien don. Mutu wana za combattre makasi. Alors eza moko ya bitumba o etelemeli de konabiso yango zo mona maladie babwaki wana ezaki liwa mais Nzambe alboyi ke akufa avant de ebimi na forme maladie. Mais nekonada o abenga na kuma master maladie yango moto na Nzambe eza lokola mpese lokola mbasu ebimi evimbi sivuma elongi. Mais non le but que ça ni remède déjà ni parce que ndeko biso batebele ba ko benga de partout na mukili mobimba Nzambe esengi asala nini po ete alonga na bitombo za nango. Premièrement ça maladie mort démoniaque. C'est ça normalité. Attention ba kena na l'hôpital ba médecin ba kosuka parce que ba médecin baza na mayelo ya science mais loko eza spirituel soko yo ko traiter ngo na intelligence humaine et aussi mbati. Donc ils senga aya to bondela. Premièrement à reconnaître parce que mutu na mokili ndo to na deux forces. Force ya Satan na force Nzambe. Alors so mutu des gens qui pencher na force za en dehors ya Nzambe so qui li kameye so lingi intervention Nzambe. Premièrement il faut reconnaître d'abord la puissance et la main de Dieu qui est la capacité de kolongwa malade na vie. Donc ils senga ndekwaya tokutana to bondela pona e collecter la confession collecter na ko sopene makila Yesu et puis ko bondela pona force on ekele parce que ça force ya esprit à la dimo démoniaque so ba kenango mingi na ndenga bomoto bo esimbate esimbate parce que eloko ba betionele loko kindoki eloko uti pena na labo ya ndako nganga nde ba tindi na disposition na yi alors ko les aki lié raté et tiki malade donc il faut ko biengana ko longo l'esprit wana na ba prière et puis ko bonde la pona ye a kozonga na normal mabe ma hotel salé mais makomi ezate subasuma moto na Nzambe biso linga tango pesi prophétie bon makomi pour na peuple de Dieu ça la mala mingi Ecclésiaste chapitre 7 et le bénin l'homme de Dieu Bible lobi boy na tangi na partie B pourquoi mourrais-tu avant ton temps? OK
ozomo elo basali se ndeko na biso nada Mastor nada eza kombo ya scène donc Mastor ndenge nazomona ye voilà ezalaki force et esprit de mort Bible lobi pourquoi mourrais-tu avant ton temps bato ebele bazokufa avant temps na bango pourquoi premièrement ezali jalousie deuxièmement soki oza na eloko nzambe atikati na yo ekoatire bitumba troisièmement étoile ya motu so ezobrille makasi bato misala mabe bandoki baoyo bazalaka na mission ya kokitisa bana nzambe yebaki bitumba leko bakoapproche yo pourquoi mourrais-tu avant ton temps lelo bato ebele bazokufa avant temps na bango parce que bato wana bamisosolaki te eloko nino nzambe atiaki kati na bango yango eza koatire bitumba soki etelemi kokende koressource te na ka ya ténèbre kima epai na nzambe baserviteur de Dieu bazali oyo baza qualifié neti nzambe atienga grâce wana ya délivrance toza na capacité na ngolo okolo oyo te ya kolandela vie ya mutu mpe mutu azongi normal soki bato ebele bazokufa vomoni na domaine ya bacomédien mingi bakufi jeune na bafleur d'âge bamati vraiment na baage mingi te pourquoi parce que étoile ezalaki mais protection nzambe ezalaki te mais maintenant le lengeni ya mutu akobatela étoile na ye mutu le lengeni akotambola po aumela na mokili parce que yabe problème oyo tokomona na bato nyonso esengi koyeba moto na nzambe bato bakokufa kaka mpona étoile te na biloko mpe tokolia makampe ne tokotambolela na mokili à part wana mpe bilei tokolia mais so mpona bilei me nzambe abatela biso bakongolais papa shiki oyebi ndenge tozovivre na mboka mais oyebi ke na congo bato baolekisa su 60 te bato 60 eza na bato bazolekisa partout non il faut kaka kotambola baprincipe ya nzambe soki moto ozorespecte baprincipe ya nzambe baprincipe yango eza nini moto mais il faut marcher dans la crainte de Dieu premièrement kobanga nzambe il faut ezala deuxièmement vie ya mabe il faut kotika via masumu yango ezali molhomme de Dieu esengi naloba elongo nyonso na kombo nango toyeba tout d'abord impudicité eza moko evai na domaine ya théâtre impudicité tant balobi un impudique c'est un célibataire oyo aza non marié mais azobimaka na basi mpe azobimaka na mibale ebele oza na vie fixe te omoni mwasi olingi omoni mobali olingi omoni mobali olingi omoni mwasi olingi yo moko nano obali te mais ozobimaka na basi ebele ozobimaka na mibale ebele mutu akotikelo maladi oyebi te mutu oyo bato mpo ozobima na bango oza mpe na maîtrise ya baétat d'âme na bango te yango eza moko mpe ya liwa koya mingi na bavie ya bagene ozo comprendre molimo ya ekobo sikoyo ezali to différencier yango ezali marié atiki mwasi no boye mobali na bimili banda nde babenge ekobo mais sikoyo moto na nzambe ekobo yango mpe tomona bato ebele nzambe asalela na bible bazalaka bapolygame baza na basi misato okebi te bana basi 10 mais nzambe asalela bango est ce que nzambe atalaka sexe nzambe atalaka motema ya moto lolenga kosala makambo papa shiki soki ntobi ke topesa exemple na bible kaka toke mosika te na bible bato nyonso nzambe asalela badavid ebele pour ne pas tout citer les noms salomo banani bato loka badavid soki obi ozonga na origine ya david na origine ya david tomona biloko mibale tomona inceste tomona impudicité parmi moko ya bakoko ya david tomoni impudique moko babenge na nkombo ya rable ya prostituée aza moko ya bakoko ya roi david soki tozongi na source ya roi david tozomona premièrement tomona rit la moabite na kati tozomona lot na kati soki otali lot tant bakabwanaki na abraham donc nzambe aépargne na nini na sodome et gomore lot akendaki na mboka moko ezalaki vraiment désert basi bayalaki te mais bana ya lot bamelisi papa na bango masanga basali bakushela papa na bango lot azalaki na bana mibale ya basi bana na nyonso mibale babimi na papa na bango nde ya liboso ntongo azwaki se me aboti bana babengi bango bamoabite baza baoriginaire rit aza d'origine moabite alors ntango tomona david aza 50% ya origine ya bamoabite alors mutu lokola david pendant règne na ye azalaki na 580 femmes parce que ye moko na volonté na koyi kosala yango te parce que azalaki moto oyo abanda obanga nzambe mais à cause ya baorigine misisa na ye ezalaki ya ekobo misisa na ye ezalaki ya impudicité yango ememaki akoma na 580 femmes mwana na ye salomo aboti mwana na ye salomo parce que mama ya salomo azalaki mwasi ya soda na ye abomisi soda ya na ye mpo azwa mama ya salomo alors ntango salomo abotami totali via salomo ayaki kokoma na 1000 femmes parce que singa ya tata na ye nde elataki
yango bato belé peut-être baye ba likambo wana ti soki ba lien za na kati ba famille et ko banda ko réclamer yo à chaque fois soko yebi nzambe te et ko comme un certain moment famille soki za na ba réclamation za na ba condamnation que bimi na famille d'origine ya sorcellerie ya ben pidi ke bato bala kate bato bongaka te bato kenda liboso te bato zora misala te bato zora diplôme te famille mobimba bato bongaka te instabilité à la raté obimi na famille ya bongo ya ba chef coutumier yeba ke soko luki nzambe te lien wana ko réclamer na temps na moment opportun mais moto na nzambe na kata yote oti ko ba ke master omonié azali mobali moko basi belé ala molimo attirance azali esprit attirance voilà basi bayaka verrier basi ba master pe azali parmi pe ba lien moko bo moto na famille na bango ce sont des liens tolo ba kenini parce que il peut être ami habité moto na nzambe problème ezanini omoni rôle azo jouer le rôle o ya jouer ya ki PD et ça la puissance mususu ya tiraka ozo comprendre yango moni aza vraiment moto batu ba landaka mingi batu ba yaka pembe na mingi alors na monde wana lokola batu mususu ba comédie ba artiste ba yebi nzambe te bezaka ba mekananga ba yebana o aza na puissance ou bien o aza na puissance c'est là baza pe na esprit ya jalousie makasi ya bango na bango c'est pour cela moni ndeko oyo ezaki penza fin de l'année oyo asisa yango ta kufa OK mais na bolingo nzambe pe na mawa ya Jésus Christ je crois que ndeko na biso ko vivre mabe ko melaiti mais moto na nzambe sikoyo malera ngo pe yeka mbala moko to moni pe côté mususu akolela ba bien na ye diable ngo apparemment avisaki neti bien lokola le babu kama ba mapangu le pangu aol singa aide de tout le monde ba sunga ye ba intervenir par le na ebi esika le pangu na ye ezali wapi na mbudi esika cimetière kisuke yalaki Dans parmi bateau batongi na cimetière parmi bateau atongai na cimetière. Donc normalement il fallait qu'il assomme l'opango nesika bien. Biso to koli na mbudi ne grandi non to koli na mbudi depuis 90 to habitants ezaki cimetière ainsi de suite donc bateau ba soutenir pour ça la bateau baleli bateau miné bazala ba buki bango ça fait très mal mais comme conseil avant personne ba lupango na Kinshasa il faut se renseigner koluke sika moko boyebi ke ezali na on problème te osombi ozano à l'aise mais sika na biso to koli to eba ikezaki bandeko na biso balansa mabie mais moto na nzambe touché pour moi très sensible makamba ba lien makamba ba origine ya famille lelo to komona tumi ba ko kata ba lien ngo ba bati ba lien mususu na kati ya makila na kati ya son lolenge nini moto ko changer parce que déjà koyoka OK soko zaki na chef na papa koko na chef coutumier papa na muta ya kindumba et tout c'est dans le sang lolenge ni ko kata makila ba kata rango te makila za na mikuwa na misisa c'est difficile moto na nzambe non c'est facile avec Jésus-Christ parce que Yesu alobi Paul le peut moni ba sa na nzambe mingi ba ko koyera ne kobo c'est parce que mingi papa chic tangu abanyo sa la nzambe a négligé délivrance basala nzambe belo zo mono bazwa ba erreur bazo koisama parce que nzambe à cause appel appel nzambe mais abosani ke abimi na famille moko boisongolo pakala ezala ba source nango ezala ba racine nango ya mabe alors tongo zo négliger ba source sika obimeli ba source wana e ko rattraper yo soki on négliger yango OK ozo comprendre c'est tout est possible attends on a lien makila ba lien par le sang ezali pour Bible lobi na Hébreu chapitre 2 verset 4 ndenge mwana botamaka a participer kapela makila ya baboti siko soki moboti na zaki sorcier chef coutumier mutamisa mabe yo pe d'office au bénéficier makila wana ya monde de ténèbres alors pour que makila na elongwa kati na yo Jésus-Christ alobaki na Jean chapitre 6 verset 54 55 alobi moto akomela makila nanga moto akomela makila nanga akozwa vie cela montre que soko meli makila yeso à travers ba service auto sala ba prière et ça la capacité ya kolongola makila malédiction o evandi kati na yo ngana moni bato belé ba ya l'église na yambaka bato belé o bazana ba problème ba lien par les sang o moni que muto abali mais ebengo bi papa ngai ser na yo awa na bali na zana alliance mobile na ngai bité mais mwana na zana e ezaka mobile libanda na oko bando interroger bi OK papa pour maman leki na biso moko azaki ndumba okoko na biso moko pa azaki ndumba donc lien wana ye ko lande parce que na makila na ye impudicité zo tambola so soki ke aleki na ba service il y aura des problèmes graves parce que tant nzamba tali sa biso makambo Alex Abiso ba origine poto ba ko landela likama mutu très bien c'est ça
et moto l'ensemble ni ko lobana ba oyo peut-être ba se retrouver na même cas to ba sala constant la vie na bango ba na même problème oyo ba ça ni l'homme de Papa Chic nazana service et ba prière on a organisé chaque jour na chaîne nanga ya YouTube bako taper la combo évangéliste Écoute TV chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h. Chaque jour à partir de 22h. Jour, voilà. À partir de 22h. Net il à 22h. Na chaîne na compte YouTube na forte prière d'attaque. Évangéliste Écoute TV vous tapez na YouTube évangéliste Écoute TV na 1 heure du temps de forte prière d'attaque. Et puis chaque 5h na forte prière d'attaque matin. Et puis chaque 11h juste, nous avons une forte prière d'attaque midi. Donc, nous avons un cas où il y a bongo. Nous avons attaqué, nous avons agressé, nous avons bondeli. Et par après, nous avons une directive qui est de loin. Si vous avez Kinshasa, au région de Bisso, dans l'église, nous avons une commune Yangaliema, dans le quartier Kamunga, dans Ozone, avenue Dianté, la numéro 14. Et c'est l'église Ezali. Il faut mais il faut pas boyer que si ka bosse la musala nzambe voilà obenga biso na nute to ya avec église wala peut etombo mabongo mais yo muto apuyenga makasi vraiment na yebi quand même effort na yo ko apuyenga la média batu musupe la kuta la bango eza grâce na yo OK ba chape loboko na église toza na kamunga to esika obunga te vraiment belle famille no toza lango même côté donc na yebi que vraiment, c'est ça. Voilà, je vais retenir ni na réunion sur et là, on sait d'abord retenir d'abord, premièrement, moi, Nzambe, quel bon entourage. Sambela Nzambe atteint de l'eau, entourage ya malamu. Bato baza capable de défendre même l'absence na yo. Bato baza capable de linga na mitema na bango. Bato baza capable ya ko kufa même pona yo. Senga Nzambe apeso entourage ya malamu oyo ko mémoire na mabeti. Parce que la plupart des gens qui belé bazobe parce que baza mal entouré. Moi ndeko la biso azui malade parce que entourage. Mais na ba o baza ba contre ne ba se manifester bongo. Yami balé na sengi vraiment tozo kende vers la fin de l'année. Diable à côté le mamakasa ba sacrifice ba esprit liwa pe ba maladie. Pour que ozo protection nzambe et ko senga na yo ozala na se ya loboko nzambe na nzela prière. Yango mona obeng sabino à chaque fois boya to sambela elongo na compte na YouTube évangéliste Écoute TV pour que bossi sa année on a kimia nazo bondela pona bakaya bato belé ezala ndeko moko na États-Unis maladie ya sida libre bato belé oyo baebi nga baebi mais ndeko na nuto oyebi nga ite c'est la toute première fois la ndanga et Papa Chic numéro na ngeza affiché plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59. Prenez ça numéro dans WhatsApp. Benganga tout moment na bonde la pona kano Zamba Rochalobo. Merci l'homme de Dieu. Nabandi ba nanzame bayoki mayolobi. C'est très important. Muna mutaye ba source na ye, origine na ye zawapi. Nabandi ba oyo ba se retrouver na makambo tukoloba ba kobenga yo. Pour ete bossa na bango ba prière ensemble. Ndeko ko buka na te suko monique maïnio so moto na nzambe alobi awa. Et c'est le benga ensemble na ye nzamba osela ye okozalo biko to comme na suka émission lelo matoni na oyo bazwaki libako ya kotala biso na chez biso télévision matoni mingi na tata nzambe sponsor na biso ye apesa biso makoki apesi pe manabo moyo fele apesi succès apesi pe nyonso toza nango fele biso tokenda kosima bisimba simate toyebi nganga te toyebi kisi te toyebi kaka kombo na Jésus Christ parce que yende sponsor na biso olingi pe Jésus Christ comme sponsor na yo belela ekaka ye a en condition te akoya pe ako sponsoriser yo matoni mingi na ndeko na sima caméra comme on a bossani Tishik oui. Papa Tishik merci beaucoup na ndengo sa prise de vue merci mingi na ba oyo pe balinga ka chebiso télévision batamite mabe mbote na bino bandokyo mbote na bino tolinga bino na kindoki wana bino bandoki to pesi bino mbote bo meka batu tala muninga lo wa mutula master avant nini kaka boye muté mabe buta mo mbalo nenga ko sala ba succès na yebo sengena bete malade pozwa nini okozoni na sima muninga beli mais na bika ko bika ba kotika na soni mais na kolinga siko ke nzamba sala ngolu toroyo malade wana maizongela yo muto sali makambo ngo po yo kam donc tokutani mbala sima sugi Jésus Christ azongite bye bye.
ONG Vida et lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Barosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Yandena Olo Baboué. Benga numéro on pesa $1 non nenga na pesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo Boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Slow Boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Nous avons encore la bureau sur son baya à Tokinte. Ah, Tokinte. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par Colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher en Australie. Non, il pas habitué pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, peba yeba yo, yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.